Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bote ebele bisika bisou bino. Bon déjeuner, bandekonanga, bon déjeuner de ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien, bandekonanga. Bon déjeuner, bon déjeuner. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bote ebele bisika bisou bino. Boboto bondeko. Nakati ya mabota na bino, vraiment merci na ba like na bino, merci en tout cas bo aimer vidéo, de bozo aimer vidéo, merci na ba commentaire na bino, vraiment on est là tout l'homme sa conscience, bino mo boyebi bon déjeuner, ndenge les kaka, bon matin, juste pour nous l'homme sa conscience et surtout ya ba maman, ba de koto telema tout l'homme sa conscience na biso ba maman parce que biso nde to boko la rabana biso nde mutoki parabana biso so moral na biso eza bien te famille mobimba et baby ata yo mona kati ya ndako soko za na kanda ozolo bisa mobile na yo te obi oza na kanda oza ka femme seule na bana oza na kanda ya bana omona obi oza ka na kanda ya mutu moko boye apesi yo omona penza ke ndako na yo elali so ndako ekiti kokipe bana et diminuer donc voilà quoi donc faut tozala tête haute tozala ngonde nini na ba conseil ba ka o ezokomela baninga yo pozwi mayele mbala sima omoni eloko bongo ni ko ya okozala na société oyebi ya solution ndeni na omema yango. Alors, shalom na ba homme de Dieu, chantre de l'Éternel, oya solo to pesi mino bambote ebele, o pinda bozo mema bana na nzambe, na nzela ya malamu, to pesi mino bambote ebele. Et puis bambote na biso ki na bandeko église catholique, boboto bondeko, na kati ya mabota na bino, to pesi matondo na bakimbangiste, salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman, respect na ba chef coutumier na biso. Voilà bandeko nanga vraiment toye lisolo na ko bete la bino lelo to la mselango conscience ezoleka na Canada. Bandeko nanga ndeko mwasi aza na Canada, ndeko wana mwasi aza pe na bana na e azaki femme seule. Ka ndenge eza na ba réseaux sociaux akoti aye kokuta na mobali aza na Congo. En tout cas mobali atili ba photo na ye pe ba ndeka ezalaka na ba réseaux sociaux bandi ko komana bandi ko solola vraiment balingani makasi na mwasi yango alors que moi bali wana azali marié na Congo na bana misato azaka pe na ndako ya libala mobali wana pe asalaka na ye futelaka mwa ndako baliaka na bango bavivaka na bango mais bino mo boyebi biso batoza na poto to négliger poto to komo mona poto ezelo te to bandi ko sala n'importe quoi kokota ba partout lingo ok wokota ba église moko boye neti ya ba Australino kokeni ko lekisa ba air kokota na ba live ezanga tina kosala makambo ezanga tina tozoyeba valeur eloko te parce que biso peuple africain tozalaka bongo soko komi esika mo ya bien omona so valeur na ngote soko sombe lamba banda okanela ya cher tango ikota na ndako omona ngo soutina te soko zotambola na voiture ya luxe omona ngo soutina te obandi ko luka so ya modèle mususu oza na téléphone na o déjà ya bien tango susu ya Pro Max 13 mais tango 15 ebimi obandi ko mona wana soutina te olingo zo ya 15 olio tikela baninga o basombaki te tango yo sombaki 13 yo continuer na 13 na yo tie ko kufa non obwaki 13 okomi donc oyolanda et 15 ebimi olandi donc chaque année on change ba téléphone parce que totonda raté toza saturé te voilà donc toza na problème. Alors bandeko nanga ndeko mobali wana abali ko linga mwasi wana balingani mwasi wana alobi na ya tuka faut kotisa ba papier mais ya yebisa ki mwasi wana Canada ke mwasi na ye akufa atikala na bana. Alors bandeko nanga akoti ba papier ya décès bino mo boyebi na Congo nde basalaka ba papier akoti ba papier DC ke mwasi ya ndako akufa ya tikala na bana asali ba papier tout donc akoti atindi na Canada mwasi na bakoti ba papier ba démarche mobali wana ko kende bien azalaka na téléphone
donc téléphone na ye banda koma na mwasi wana atia ba code donc so moko abimia ke solo na ye soki mwasi wana azate afungoli pe naza awa so mwasi wana bimi azolakisa ye tala bana bango oyo mwana 12 ans mwana 9 ans na mwana 4 ans mama wana pe ya Canada ma ekotelaki ye abandosa ba démarche papa nzambe ka ndenge alalaka te mokomsu mwasi wana aye ko récupérer aye ka ndeka ezalaka nzambe alala te aye ko mona code ya mobile na ya téléphone abi mon mobile nanga période moko boy koma ba inane yango ezoki akomaka ko batela téléphone code ko bomba bino mo boy bika bana biso nde bazaka miso makasi mo bazana papa fungole nanga na beta moi j'ai papa tanga ko beta code mwana kanga mama bengi boy ba téléphone na papa bino code ta bosa na téléphone na ndako ye pasa ina ko banga ta yebike mutayebi code mwana mabe ngana sina mona na yeba code abi fungoli akwandi ko tala ba WhatsApp na ye amoni ko téléphone numéro ya Canada na komba mwasi mama wana koti na ba conversation wana alandi ba conversation abi nzoka ninga na vanda kananga na ennemi na ngai alandi na ba papier ndenga atindela ba papier nyoso tu mwasi akufa boye na boye do atali kombo na nga mwasi na zui ateli donc ngana simba boma ngai do mobile na nga ndenga za bo so ba démarche à Canada atel azui biloko na nyoso atindi na téléphone na ye atali pe ba conversation so akangi téléphone afandi na ye mobile petango ye abia na bosa na écoute téléphone nanga problème ezate mwasi na zota ka mobile wana bime ça c'est quoi ça bavandi mwasi wana ndako aye ko benga mwasi wana Canada yambi abi mama na moni ba conversation nyos ibio na mobile na ngai ozo bengisa mobile na nga et comme déjà pembe biloko to na moni na ba billet na moni na date mobile na nga zo keni na ba billet bana na nga pona nini mama na sali yo nini na memi ba zemi na nga 9 mois na bokoli bana na ngai sikoyo komi lelo bobotola nga bana na nga bo déclarer nga na kufa mama eza ndenge nini makambo onga na yebi na ngango te nga mobali tolingani na réseaux sociaux tout to solaka bien to seli ba démarche aloba nga ke mwasi na akufa alobi ngai na kufa te afungoli mwasi na caméra ndako oyo yango mwasi mobali na nga bengela kayo j'espère naza sete kaki na obenga na ndako ba parents na ye boye bana oyo alakisaka yo bana oyo te mwasi wana ale mwasi yango peta mobali wana ye mwasi Canada sololi mais mwasi Canada aza na ye mafu ye kaka alingi mobali na ye abi soki mobali akosi cela veut dire kalingaka na ye te mobali wana yebisi alobi ako abandika ko batre tala kaka boye nga na lingaki yo donc so na lobai ke mwasi aza awa parce que ngai na ye boye na boye abandi mais mwasi wana pena mobali wana babalana vous comprenez babalana na église babalana pe na commune mais mobali wana ke kotsa ba papier ya commune mususu bino mo boye bikande na mboka na biso ko contrôler eza mobulu mwasi wana mobali na bi en tout cas olingo linga te ngai na okende na bana na Canada mwasi wana kanga bana akimi na bana mobali date koki ake Canada ake sabana ake na bango aktikali aliya ba disco ko menacer tinda kaka bana tinda bana ba papier bana ezali ba visa bana ezali mwasi wana albi autinda te abina mobali wana soki olingi ngai fo ngamo na ya na Canada yo ko continuer libala na yo mais ngana ya na Canada na soko lingo mona bana bazala pembeli ngana boko la bana na ngai eza mo menace donc tisikoyo solution ezate nende ko mwasi azoloba to pesa yi conseil oyo azana kishasa mutu apesi lisolo alobi ko mobali azana dia na Canada bandaki na Canada asali déjà 2 ans ye azana bana mobali moko atindi eloko mona bana moko atindi te mais ndeko mwasi pe asala kanaye bana pe baotanga na bango bana pe baolia na bango bien azonga na ye ba papa ba parents na ye baza ba parents na ye pe baza na ndako na bango baza bango pe na vie ya pasi te azonga na ye mais alobi conseil nini bozo pesa na pesa bana
moi parce que là papa bango kendeki moi na zaki na 10 ans owana muso azaki soki na 7 ans muso azaki na 2 ans lelo oya liboso komi na 12 ans ya mibale azana 9 ans ya suka azana 4 ans papa zo menacer au moins soka bengi bana amoka bengi bana botala nde na poto botala mboka kitoko mama abino zolinga boya awate donc papa bani ko sanet inculquer bana makambo mabe alors ndeko mwasi alobino bandeko na ngai bomoni ndenge ni natinda bana ou bien nakanga bana na ngana bokola bana na ngamoko en tout cas wana natikeli pe bino boloba mais ngai d'après ngai bandeko na nga mibali bazosakana na basi na ndenga osakana te et pauvreté emema biso te na pasi nga soki ngai na kopesa bana na ngai te parce que mwasi wana oyo aza na Canada nayebi ete na bato nde bakomi na bango binzambi akoya kozwa bana no na Canada akangi bango bandoki Canada eza bien mais soki ozo vivre malamu soki oza à l'aise bana boni babeba awa na poto baza na maltraitance bazo souffrir babonga pete bakoma lukwanga na soana mwana mobo akoma lukwa neti troublé na banda ko soana pona nini azo ba donc ba maltraita ye et pas ya marâtre papa na bango bengisa bango marâtre na koma ko nyongola bango moi si soka linga zwa mobali na premier temps akondima ba condition nyonso ozana bana problème ezate ngana za na problème na bana te nazana boy Yesu sine azwa kaka mobali batu ba mona ke akoma na mobali mais bana wana bazana garantie moko te et puis baza ba mineur baka na 12 ans baza na 9 ans baza na 4 ans baza na besoin poto te na âge on tozaka na besoin poto te tozaka na besoin mama mwana na âge on na besoin ya mama na ye tanga zo uta classe amoni mama na ye mama na bango tsheli bango biloko kolia apesi bango komela donc bana besoin ba parents na bango mibale o baboti bango bana besoin ya mama moko boyete parce que aza na mbongo ebele non loba mama akufi loba mama zoko kata za na nzala ke tika bana na place bakenda kotika batu ba adopter bana mais même bana bazana nzala au moins jamais mwana okima mama ne pona bana na nzala bazala toujours pembeni ya mama emso ki aluki kosenga azongi ka pembeni ya mama azali mama donc ngai mama la danoise na kopesa bana na ngai te ata naza na Congo na kopesa bana na ngai te loba ke batindinga na poto ndenge nga batindanga nga na kobokola bana mais jamais nga na kopesa bana na ngai dede ngai na kotika mobali wana bongo te parce que basi belé tozo nyokoma parce que toye ba valeur na biso te ambassade ya Canada eza na Congo faut tout travailler comme mutu na biso ce qui vraiment réellement au balana na mobali wana ozana ba papier na yo obalana na zone boy na boy ozana bana na bino et que ozo pena ba document oyo ye atindela ki mwasi wana ke yo okufa sasa ki ba document ya lokuta kende mbala moko na ambassade ya Canada kende kofunda ye lakisa ba papier na yo nyonso avant kutu azo avion il fallait déjà maman on a salango a intercaler voyage wana poto eza eloko te poto eza paradis te siko awa yo tika ke ye moko akei na ede na Canada yo tikali obandi ko regretter obandi ko nyokwama mais aza mobali na yo aza propriété privée na yo balobi moi c'est na mobali 1 + 1 = 1 alors il faut toujours obunda pona ko zwa mobali na yo mobali pe po toujours abunda pona zwa mwasi na ye toko ko tika ka laisser aller bongo te ba mama eza pe trop tard te ekufeli te soko za ba document na yo ke boza marié na mobali wana esa la 10 esa la 20 ans soki pe ozana ba document ndenga kosaki boye pona akota ba papier na Canada kende kolakisa yango Canada balukaka pe bato bakoki ko na pasi wana le bayebi ke bana no dia bana mikanda ya ba canadien oyo bapesa ki bango baza nango dia baza enregistré baza na visa na bango bakoki le Canada air nyonso to tamsu bakoki lo mawa balobi OK si c'est comme ça to ko anile ngote mais
accompagner bana na yo ke ko kolisa bango na Canada pour bazana ba papier Canada au lieu o milela ka wana ovandaka ou bien soit bako canceller yango bazwi mobali wana Canada ba refouler parce que akotaki na mayuya omoni okoki kolalisa ka likambu bongo te bokoki kozwaka te mibali bamonela biso yango bongo na ba mibali bazomonela basi bayebi ke basi baza illimité basi baza limité basi bazomona basi lokwa bazoba mobali akoza na matete ake kobala mwasi musu na ngaba na parce que kuna pe moyen ya koyeba ezate ba ordinateur malungu ezate système eza centralisé te alors biloko ya ndenge wana mama soki ekomeli yo même yo mwasi oza na poto awa oyoki mobali no abali na Congo eke okangi ba papier wana yaya kende kofunda ye na commune place ozali na France wana bakoyeba mwasi wana kotika la kokota na Schengen te akotika la kokota awa na UK te wana bokomona ba bi ebele to ba mibali babanda kobanga bando kini kosala ngo musika kuna me basi wana bakoyaka te po bayaka ko troubler bato na kati ya poto ozomona. Et puis ba mama ya poto bozala ba mama ya motema malamu mibali ba ebele babalate bazali o babalate ya solo bazali tango yo moni déjà que mobali alingi koya me makambo wana ebimi cela veut dire que nzambe alobi nini libala wana eza malamu te yango makambo mobali wana ebimi na poasa yo kosala nini mana boko kata koti kolinga te mwasi muso aza lokola yo atikala na bana zo souffrir pona yo ya libala wana kovanda nango longtemps te nzambe azalaka akosala justice na ye akoki koboma mobali wana akoki koboma ye biso tomona makambo ebele otikali babotoli yo mobali oya yo mo bakei baovandi mpe na mobali mpe abotisi ye bana abotisi ye kutu na bana mosusu bazalaki anormal me baume na mobali te mobali akufi nzambe abomi ye parce que mwasi moko alelaka abebisa vi na ye akata makambo na ye asalaka boye toyebi te sacrifice nini mwasi wana tikali na Congo asalaka konyokwama ni banyokwamaka ale yo ye ozwi mobali ya bato bandeko eza kitoko te na suki wana pona lelo natikeli pe bino bandeko nanga bino pe bopesa idée oyo ya bino mais idée oyo ya ngai bandeko nanga poto eza paradis te okoya na poto combien de bateaux ba okufa ba souffrir combien de bateaux ba odoka mutu combien de bateaux na Congo baza bien malgré zozwa moi 300 400 500 dollars ne par mois a foutre la ndako na ya 100 dollars bazo ko lia 200 dollars bazo tika la pena 100 na bango bazo boko la bana na bango mais mutu moko ko ya na poto oke ko bebisa foyer bato ou bien mutu moko boye azana na Afrique oye ko bebisa foyer bato na poto eza kitoko te alors ba célibataire bazé belé bato ba kufela basi ya solo penga ya vrai bazali tant oye ko détecter que eza lokuta. Pourquoi ko bala mutu lokuta? Pourquoi ovandi sko na Canada ndeko mamozo kabiso ovandi na Canada na Montréal na mobali ya akosa ki ndenge wana bilengi nini ozoyoka. Ah bon attendeur, salut. Vraiment botika la malamu na biso kokito kene musala tokutani bambala sima. Boum bo aimer émission, bo like, bo partager. Oya ni ko contacter nga. Mon nouveau numéro ezali 0044 74 38 03 16 23. Je crois bien. Alors, bande konanga botika la malamu tokutani. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon travail. Bonnes études, formation à Kitoko. Et puis voilà, tokutani. Bye bye. Ciao, la Danoise.